Fayoul, Bisika Botama. Fayoul a concernant les bisous qui n'ont pas Botama en 1956. Ok, 1956, commune en Guinée, Zalakate, commune en Guinée, banane en 1957. Tout au temps, élection. Mais tiens qui se qu'elle en tant que père de la démocratie. Alors, qui vous collez des places à pouvoir. Deux moukolos ont organisé l'élection à Malam Namboko. Il y a un deuxième émission, Tundimi, Nabiso Congolais, Tundimi, Nabiso recensement. Voilà. Kabila. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Kabila n'était pas président, il était opérateur économique pendant 18 ans. Nous avons Congolais. Il faut tuer Bakeno, Nanaza Congolais, Nanaza Congolais, Orgaman. Orgaman, bon abattu Orgaman. Orgaman, ba matériel sur Orgaman. Olive les m'a détourné, on va faire la moins égale. À ça, Mouibi. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kolabye mapapu, masope mafuta Toko kesikana, longo na nzambu oyo mabenga na makomi Voilà, chers amis fidèles internet, Balamignon, ce que je vous dis d'abord pour les Nazariens TV, c'est votre un des serviteurs d'Adi Moukwaya, na festival de Moto, na cadre émission la bio, Masolo, Yamoka, toujours, comme ça, toujours, comme ça, toujours, comme ça, toujours, sur la bio par rapport à Yamoka, et les autres. Le Argentine numéro par rapport à la sur le sujet de en tout cas, Zambé, Azo, le commandant Salinga, grâce à Komona, na ressources. Le journal est là parce que Ebebeli balekingana yo na musolo Ebebeli bakufi Ebebeli bakangami mais Zamba sali quand même grâce à tout côté en tout cas la pesi maman na ngati fanye mbote biseke vous allez na poto maman en tout cas merci na musala que tout gozo sala en tout cas santé za que tout kon OK merci vraiment mon mboka tout ta maman par rapport à sujet l'autre de la par rapport à faire il y a humidité à Matata pour le baki trop balongo humidité à Matata pour qu'est-ce que elo nizo de la Matata pour le balongo humidité là oui donc journaliste quand Matata zalaka na Guinée Conakry alors baki keno azozonga Congo pour aya confronter justice lui-même il a dit ça mais comment ça veut-il le Matata tout le monde qui courir na ye Matata comment banga justice tellement que Matata yebaki keno azama casse na corruption à corrompre ba sénateur que non pas pour ça les côté mais tout comme on a si quoi que non souka et logo surtout il faut tout le monde éclaircissement et loco de l'autre monde Matata Ponyo balongole unité na ye sauf imprévu les fois affronter justice to ye va faire ba bouzo ya poser mais Matata na monokona de big ya sans embêter pour akolimisa batonyo surtout akosité batonyo sur en désordre mais sur Matata zana ba argument moment ya ngoyo approuvé biso mais l'autre va député na ba lobi que non qu'il a na bangona na bongisi bosete cela veut dire quoi Matata lui-même azoba en justice parce que yebi que non na gaffe ya sali donc journaliste et là vous quand ça Matata ça affaire à Bukanga Lonzo té et là 1974 oh ndeko journaliste c'est que Makambu na tena to botami na mbokote Matata ba dette ya république otozalaki na Matata ndo muto abano financer ba mbongo wana oli apesa muto mbongo Matata ke isima azimbongo wana azamu yibi tika loko nyoso to chaina isika na c'est un voleur sosko le losko Matata Ponyo kende aki ko affronter justice ba moni kende na justice ba tali do bi Matata Ponyo azane libre bakangi qu'est-ce que est-ce que bino bolo bani oui justice fait son travail ce qui que non justice a moni que Matata za innocent to betele mabo mais on a yebi Matata kubikate affaire Ezebeli affaire ya passerelle limitée pour Matata détourner mbongo Matata Ponyo détourner mbongo bana classe plus de 1000 écoles ni batonga na Kinshasa affaire à Bukaramanga plus de 300 millions et kende wapi yo somono muto lona masanga boti université na Manyema il faut Matata éclaircir biso mbongo na biso za mbongo ba ikongoma les mbongo papa na ina mama na été les mbongo na eza mbongo na ngai justice ça sala musala na ye so justice amoni que Matata za innocent bakotika Matata OK affaire ya John Numi ba utu kangae ba utu kangala ba m'excuser affaire ya John Numi
na kati ndako ne ba arme bakuti ba arme tina ba plafond était que combattant omoni onde. Merci ndeko journaliste. Omoni na mboko oyo tozalaka na président banolinga Congo te. Toyei comprendre nango biso baye komomani Kabila azalaka étranger. Lelo nde makambo wana ezobima. Pourquoi Kabila yaka na mboko oyo mpona kopiye mutu lokola John Numbi yo za général soit disant général place à la formation militaire ngana yo toyebi te mais lelo John Numbi andimi rébellion balingi basala eloko moko basala coup d'état mais Dieu soit loué parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki mboko akabango na maboko nzambe na prière tosalaki na martyr. John Numbi akimi ntango ayoki kena bazolukisa ye akimi pour de ça sali musana depuis samedi passé ba ko trouver ba arme lourde na paka na ye na Kashamata na niveau ya Okatanga ba trouver ba arme lourde sina ba plafond ya onde omoni parc na ye eza sous contrôle ya fort DC soki aza moto ya makasi après président de la République alobi boye John Numbi oyebi ki osama na mboka kobanga justice te zonga ou affronter justice soko sana raison ba peso raison na yo bato wana nde bayini Congo azobanga problème nini na so bato Numbi azobanga problème nini mutaboma Shebeya na Floribert isana affaire Shebeya Na bomba. et ce mutaboma bango esa John Numbi. Ah bon? Après papa on échapper justice na iloko ni parce que tant bakangi garde wana bakangi ete ba interpeller na niveau ya France tant akimaki alobaki nini ngana salaki kaka mutindami Adjidja même lui-même a général Adjidja aza na prison en dolo a dévoilé ba secret en désordre alobi que non mutaboma Shebeya eza général John Numbi tellement que bazwaki Shebeya bakunde na parcelle na yende raison pour laquelle bakangi basala enquête yango ndo somona bazobanga justice mais bisika azali akima te l'autre puissant Kalev mutona bandoko mibenga Kalev lelo Kalev akongola muno batie avis de recherche pour la John Numbi. na John Numbi na Kalev il faut affronter justice na mabe bango basala. Mais tu vois pas que non justice à mort la deux ça tandis que non tu moni John Numbi ne ba moni ba arme na kati ndako na il y a quelque chose qui devait se passer. Donc journaliste na éclaircir au malamu ndeko na ngai na lobi balingaki basala coup d'état baboma chef de l'état mais esimbi te commanditaire ya biloko wana c'est le Hippolyte Kanambe Kazembe Joseph Kabila Kabanga Kabila nde moto alinga sala babiloko wana alinga saboter pouvoir bakoprendre biso eloko nde balinga basala coup d'état bamoni siko na coup d'état esimbi te parce que na biloko nyonso bazosala service ya mosada ya Israël ezanga nayo tofuta bango mbongo te moto afutaka mbongo eza États-Unis 1,650,000 américains chaque mois pour sécuriser le président de la République. Ce que tant que bateau na bafuta mona ba sécuriser mon président mboka. Biloko yesu Kabila sali pas pour mon président de la République. Et simbate yango nde bato ba mona mwana makeyebe. Tika tokima. OK, affaire il y a recensement na kati ya mboka na biso. Est-ce qu'il y aura les élections en 2023 moi? Merci de kona mutuno tinenga isa mutuno moko kitoko. Oui. Recensement ça madame poto ya banana za Congolais. Qu'est-ce que prouve que Moïse Katumbi sa Congolais? Qu'est-ce que prouve que non Martin Fayou à sa Congolais? Il faut recensement salama. Recensement de côté sangana yo to ça ba Congolais parce que biso ba Congolais ya biso mangolais zaka awo. Ce que ça wa te sa awo. Parce que ya banana za la wana. Na fingi mutu tena lobi kaka est-ce que Moïse Katumbi est-ce que Moïse Katumbi est-ce que mutu lokola Martin Fayou Katumbi a Congolais? Asa Congolais il y a province nini? C'est là de motos ko roye ba kenon Katumbi asa Congolais te. Katumbi papa na bango azalaka juif. Aya na mboko ya bala mère akateba katoto congolaise. Abote na mère akateba katoto. Mama wana akufi. Papa wana ayeko bala mwasi oya abote ba Moïse aza Zambien. Babote ba Moïse. Ta babote ba Moïse papa na bango ayeko kufa. Par rapport à vie et difficulté basaki nango. Kateba katoto ayebisi le kinaye Moïse. Moïse, il faut changer combo pour que notre sala politique malam na kombo zana ngo ekosimba te vrai nom ya Moïse kombo na ese Soriano voilà kombo mutu mobimba zana 3 passeports kombo Moïse Katumbi kombo na ese Soriano kombo Moïse Katumbi ba pesa et pas grand point na Kateba katoto le ça bozo banga parce que bo likana ba élection 2023 te yone bo misa ba
Makambu. Dès journaliste tika koloba bongo. C'est pas papa. Yebisanga na Congo dans la pour battre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Asati. Non la pour un discours que là a convaincre le peuple congolais en 2023 ça té. Recensement et ça malamu que notre yebana na yaka na nani. Fayulu bisika botama. Fayulu concernant le biso que na botama en 1956. Ok 1956 commune en Guinée Zalakate commune en Guinée banana en 1957. Abimisi balamoko que no identité na ya ça sénégalais. D'ailleurs, comment Fayulu, c'est comment on a eu sécurité Djang. Recensement, nous avons madame Théobana dans le Congolais. Félix a causé la candidat unique dans l'élection 2023. Puis surtout, élection T. Mais tiens qui s'est en tant que père de la démocratie. Alors, qui vous collez des places à cause du pouvoir. Deux vous collez organiser l'élection à Malam Namboko. Il y a un deuxième biso Tundimi, na biso Congolais. Tundimi, na biso recensement. Recensement, c'est avantage général, c'est avantage général. Au moins de total, on a 80 millions d'habitants. Un monsieur Toto qui toko côté un monsieur 15 millions d'habitants. Aussi, monsieur le cola. Kabila. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Kabila n'était pas président, il était opérateur économique pendant 18 ans. Aussi Kabila, Aza étranger, aussi Fayulu, Aza étranger, aussi Moïse Katumbi, Aza étranger. Quand Kabango ne va pas se babilo qu'on a bango, il y a le Nini. Il y a pas imposé Mboko et Tika et Abango, n'a pas étranger. Donc aux journalistes, Kabila détourné Mbongo, Aïba Mbongo, Mboka Oi. Kabila tonga tanda comme côté na Congo. Bongo tonga Kingaka tes amants à transfert public. Et bima 265 millions. Basala on transfert na FBN Bank. Or que Banque Centrale a posé ça la transfert na banque à individualité. Même bon on est bima qui que ne va tonga palais présidentiel. Tu le lot tous en anda pour présidentiel et à président. Il y a un autre moment là que notre biso to boyi Makambu wana ke tout ça bayi Congolais. Il faut to yeba keno nana za Congolais, nana za Congolais té Congo est biso ba Congolais. Recensement est ça malam. C'est le pays de peuple qui va organiser les élections 2023, mais c'est le gouvernement congolais qui va organiser les élections. Ce que les séries salami en 2023 té. Et ça problème yi de peste. Et ça problème à toto na président il y a gouvernement ça malukoni. Biso to ba élection té. Mais biso souci na biso sanine bayi Congolais. Il faut recensement d'abord. Quand Kabino ba Congolais bo ya kamo ya recensement là, est-ce que le monde ma yango? Oui. To boya kili kamo recensement par rapport à Nini ça qui un avantage à ba étranger. Mon tabando ko diriger pays à la étranger. Kabila n'est pas congolais. Ne le quoi échapper biso avec que Kabila ça congolais. Jamais maman coupé. D'ailleurs ma tante na ngiko nanga. On ne sait quoi ya. Kabila c'est congolais té. Kabila c'est un Rwanda ça Tanzanien. Hein? Comment c'est possible de organiser recensement yosa étranger? Pourquoi tu sais que ça va infiltrer? Tout le monde a un beaucoup chef d'état-major armé. C'est là que journaliste. Pourquoi c'est que tu n'as pas ce lien? Tout le monde a un beaucoup chef d'état-major armé. Chef d'état-major armé rwandais. Nani? Nabosan comment on a ici comment on a quoi ça? Rwandais. Tu aussi ministre affaires étrangères. Rwandais. Namboka oi. Na gouvernement Hippolyte Kanam Kenzembe Joseph Kabila Kabang. Parce que échapper biso na eloko nini ndeko recensement eza malamu mpona biso bayi Congomani. Congo eza biso Congo eza mopaya te. Congo etangami mpona mwana nyonso ya Congo abénéficie na eloko moko nyonso tout obanga élection te. Mais recensement d'abord, élection après. Recensement d'abord, élection. Élection après. Mais selon le sénateur va le dire élection 2025. Ok, moi je suis combattant, tout est affaire, il y a Jean-Marie Kassamba, ou déjà commencé il y a Maman Olive, campagne électorale. D'ailleurs, comment ben Sabino donc journaliste. Candidat à poids. Candidat à poids par rapport à Nini. Est-ce que Olive Lemba est politique? Olive Lemba est un poids. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc on a la logique des choses. Olive Lemba est la diplomatie. Olive Lemba est un poids à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moto a deuxième la diplomatie dans le monde. Si vous avez un téléphone, un magazine top 20 États-Unis. Autant niveau ni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autant un poids à Olive Lemba. C'est pas le pourtant. Félix, au moins le problème est ça. Non, Olive Lemba a postulé dans critère Nini. A postulé dans critère Nini. Ce que tu as postulé, à cause de ta 20 voitures, 20 cas. Parce que tu veux comprendre que maman Olive a sa maman sociale en Doki. Oh, ah bon? Non, c'est vérité. Yo je suis ma carton à social en Namibie. Na 5 $. Vous foutez ta taxe à l'État. Vous avez au tekeli bato 40 $. Vous avez Olive Lemba qui non à sa maman sociale. Vous maman Olive qui non à sa candidate. Aza maman moko ya ndoki.
soki bato oyo bacontribue na pasi ya bacongolais Olive Lemba aza na kati en plus Olive Lemba ye bango boye ngai en tant qu'ambassadeur molobeli ya peuple ato postulé seni akozwa mbongo mais candidature nayo bakorejete yango na cour constitutionnelle. Pourquoi? naza étranger Olive pas étranger. moto achange na sonité bandaka yo yebi yango te mama na ngai se mona bato wana nge basa boye base batimelaki cop moto achange na sonité bandaka yesu masiya biso tozobanga candidature ya Olive Lembe te mais bayeba keloko basalaki biso bango mpe bakomona nko Koni basala ya bino. toza état de droit toza na démocratie. Koni basala bino. Olive Lembe qui peut be élection. na démontrer yo ke no bango basalaki biso nko. Liberté d'expression ngana to komi na ngoboui. Na époque ya Kabila ezalaka te. Na époque ya Hippolyte Kanambe Kasembe Joseph Kabila Kabangi ezalaka te. Ezalaka suko lobi mukebo mukamate mufungi. Olingo sala boye mukwate. Olingo sala bobona boye. Mais le lot comme la liberté d'expression, tout le monde il est libre. Olive Lembe a postulé en tant que candidat à niveau élection 2023. En tout cas, la tête bazo kangaye kalate chef azo sala le bit. Nous éviter qu'on a détourné qui biloko ya batu ya ni le service oni. Service bandote ya biso batomso na bandaka lone. Ni société oni. Société bandote ya biso batomso na oza kina gombe. Nini na bosana comme na mosoko na on koyebisa. OK, vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Orgaman bongo bato orgaman ba matériel sur orgaman Olive Lemba détourné wa ko sala la mo égal asa muyibi. OK, voilà mon mboka vraiment tout venant na suka émission tout ta question à suka. Qu'est-ce qui se passe? Tisiko de maman Chako Tisiko ezobima qu'est-ce qui se passe? De konangai eza makambo soni. Eza makambo soni biso kiti na biso Afrika to rumisa kebembete. Mais depuis maman na biso ko fa maman Chako. Si lolo baso ko kokunda maman te pona Nini. Famille na bango ba komi na babiloko moko ya kop. Bazo se na bato bakunda ka bango. Mais eza makambo soni. Eza makambo soni bakunda maman. Bakunda maman avec beaucoup d'honneur. Tisco maman Denise Tisco on a été que non maman ngo qui Nini. Papa. Zela na expliquer de konangai. Ba musicien nyonso moni na Congo eza ba musicien comédien eza ba musicien chrétien eza ba musicien profane bango nyonso to balongola bango bazozation ofele na niveau HJ na côté ya fondation maman Denise pardon parlons na mboka na dé ya maman Chako ndeto mona maman Olive ya ko rendre visite na artiste ba kufa na famille na bango maman Olive bando ya mais jusque là maman Denise o sala ya ngota on a fait ba vidéo to rendre visite na famille deko même kana Zambe lobaka non Bible lobi boy tola na bawo bazolela to sepa na bawo bazosani bazosepela maman Denise Nyaker première dame que j'aime beaucoup moi ça mon conseil na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo maman zo koko bakaka pour sala mosala que to na niveau SPI ya mboka na biso maman Denise otalaki makambo maman to ko sala niveau ya Goma ya bandeko na biso ya Goma bazo souffrir d'insécurité par-ci par-là eloko kolia eza te maman Denise bazana bandeko na biso ya S azongaki déjà awa mais likambo maman Chako en tout cas nde tolobi bango na média il faut maman intervenir parce que aza maman ya bamama nyonso ya Congo maman Olive ndeko kobitelanga kutu kombo wana te ndeko obete masolo Olive Lembe na bisika oyo maman Olive aza nani na Congo maman Olive aza muyibi adetourna mbongo mboko maman Olive aza muyibi ndeko journaliste na yebisa eso Olive Lembe aza muyibi na yebiso vérité Olive Lembe aza muyibi o comparer maman Olive na maman Denise muto aza muyibi o comparer na muto moko azosala bolamu maman Denise en tout cas il faut osala quelque chose ndenge mesani kosala parce que tomoni depuis maman na biso chaque akufa ezosenga intervention na yo famille mobimba basolelaka na kona nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission ezalaki vraiment ravi ya koyamo na kati ya plateau na ngai mona mboka kesa suka nga nazosukisa nga nazotika yo nga nazokende nga kesa suka naotika yo lobi ke non avant d'abord répondre aux allants on a 600. Je dis d'abord un grand merci à maman Tiffany pour la confiance et je dis encore mes sincères condoléances à la famille Makambu et puis à mon frère qui là-bas, mes condoléances et bénis ce que vous avez mon frère.
je suis de cœur avec vous. Vraiment, un grand merci à Emoro Yves, pour la caméra, pourquoi pas à Alain, dans le régime. Vraiment, merci de puis merci pour la confiance au Salima. Mon amour, question dans ce que j'ai, puis là, tu au micro. Question Isa, au lobby, qui est notre qui est un recensement. Le président de la République, moi, si je suis étrangère, Maman Denise. Depuis Moto, je sais que Maman Denise n'a pas congolaise 100%. Abotami na mboko. Bolingi siko bodemelo na komba Maman Denise. Osola, to okena recensement to kolana moko sima mususu. Ndebo yaki na babizaleli na bino ane ya kalawani ya yo kabila bobona boto boyi yango Maman Denise azamo na mboka. En tout cas, voilà, Kochité, la président vraiment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président le plus célèbre du monde. Moutona Yamoulessé, le président qui a la remise reprise avec Jésus-Christ. En tout cas, Zambé, abattre la moulime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après, c'est le souci Makasi Ebebeli, parce que le seul président tout ça, pour le moment, on a un souci à Congolais, pour les cahiers moko, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, Maman Tifani, Maman Nangaï, vraiment. La personne qui a besoin de poto, en tout cas, mère, tout ça a besoin de soutien. Tout ça a besoin de soutien, mère, on a soutien et pour son abisso, ma casse. En tout cas, on a apprécié surtout, surtout, bote belé. Mais Bobo Sanate, recensement 2021, Toye Banana Yakana 9. Kongo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Kongo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont apposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate. Po bolingo ekangaki ye libumu bolingo ya mboka epesaka place na banguna te
Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokanaka, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamebi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o abuze biso masuwa ya Noa. Bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Konsesi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Ambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, bajika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Afoka. Lelo Kongo ezi mokondi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Kongo, Kongo ekobonga kaka. Mwambi Roland Alo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Mwelamani Jacques Kanguta, Kongo eza Mwambi wa Nzambi Mwelamani. Este ya Kongo eza eteni moko ya nzoto ya Kongo. Basi na bino eza basi ya Kongo moko. Ekibela na biso nyonso na Kongo eza kaka Yesu. Mwambi Jedao Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwelamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwelamani. Pona bokonzi Kongo azwi na Union Africaine yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo, kasi oyo ezali likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo, Jésus-Christ de Nazareth, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays, en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tche labino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu.
nakesa su mulongo kuna mpona kozela susu kuna eza mambo mulongo te ye esi afuti mbongo kuna partir a poto biso tozoke korécupérer biloko ya olia tika boyeko ye so mona makambo bongo na monte bato bapesi mbongo kuna bino boke récupérer biloko ya olia na agence ezalaka me yango ebandi mama leki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduit alimentaire tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme les boyete bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'Ogolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kobungate, toza sur avenue Moto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Moto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareta lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe